opasuli balo na yo ba raison na yo eza nini? Ouais, premièrement, Aza style na lingate, abasi. Tu vois, moi-même, je suis stylé. Moi, j'aime des femmes au bar stylé. Et puis, la taille aussi. Et on a linga pas, moi aussi, voilà. Ok, merci. Et bongo, ye azali style ya ba garçon sepelaka na bango? Bon, non, Pourquoi pas? parce que sa façon d'habiller. Donc, ye alobi aza na ba style ebele. Yo ba style na yo kokani no ayete, mais yo ba style na yo pe seplisi yo te. Ok. Yeah. Merci. Okay. Merci. To pusana awa. Tokozwa kombo na ona âge na yo, s'il vous plaît. DJ Bash Pro. DJ Bash Pro, ozana âge nini et puis osala nini? 38 ans, DJ manager. Ok. Artiste. Ok, merci. Tout le monde passe le ballon na yo. Toza ba raison na yo. Premièrement, d'abord, millier nanga. Na façon na ye, bon. Obi millier na yo. Millier nanga. Donc, staff nanga. Na ma façon d'être. Na linga. Na so na zana moi si azala vraiment attirante. Et puis, na linga basi a trop noir ti. Na linga moi ça brille. Azala pembe. Azala pena frappante. So pena na ta moni au moins que notre artiste attend mon amour. Alors par rapport à présence na ye, il a attiré nga vraiment ti. Son accoutrement en fait. Ok, ok. Merci, merci. Et bongo pona yo, azali genre ya mibali osepelaka na bango? Non. Pourquoi pas? Moi, j'aime pas les artistes. Hein? Oui. Il y a zappé DJ. Oui, mais Azap est artiste. Ok, ok. Merci. Topusana awa. Bonjour, kombo na yo, nage na yo? Oui, kombo nanga, artiste Melchi Popi, j'ai 35 ans. Merci, Melchi. Et puis, osala kanini? Je suis un artiste compositeur, peintre aussi, donc artiste. Ok, merci. Et puis, tout le monde passe le ballon na yo. Pona nini? Bon, on n'a pas soli ballon pour... Moi, je suis d'abord artiste. Artiste, c'est biso totambola na ba makambo ba critère quoi. Donc, j'ai pena ça ma façon na linga vraiment moi c'est mon été. De deux, en tout cas, na linga moi si na monele la moni a un peu tristé donc ba façon na est vraiment na ngai et ça pena ils ont tout en até quoi. Dans sens quoi. Ok, makambo le beza solo? Oui. Oza kabiente lelo mama wa. Non? Bon, ye azali ba genre ya ba garçon lingaka. Non. Pourquoi pas? Aza artiste. Ah bon? Vraiment bon. C'est normal quand ndinga lobi ngai penza ponanga baguna ngate quoi. Ok. Merci. To leka awa. Bonjour, toza kombo na ona âge na yo. Je suis Enoch, j'ai 30 ans d'âge. Merci Enoch, et puis osala anini? Je suis ingénieur en informatique. Ok, c'est bien. Au passe le ballon na yo. Pour anini? Parce qu'elle n'est pas de mon style, elle n'est pas de mon genre de femme que j'aime. Okay. Merci. Et bon, au na yo. Yazali style na yo, ya mibali olingaka. Bon, par rapport à son âge, les gens pensent ok. Âge na eza mukie, olinga ba mikolo. Oui. Ok. Merci. Bon, c'est que moi je peux rajouter, l'amour n'a pas d'âge en fait. Bon, elle n'est pas de mon genre parce que moi j'aime des filles avec des grosses fesses. Des grosses fesses en fait. Ok. Ouais, un peu courtes que moi. Elle est même taille que moi, donc ça n'a pas marché. Moi j'aime des filles un peu courtes que moi. Lorsqu'on marche ensemble, je la touche comme ça avec des grosses fesses. C'est ça mon genre de femme. Ok. Merci. Merci beaucoup. Tokita awa. Toko ka kombo na yo na âge na yo. Merci. Kombo na ngai Chité. Âge na ngai 33 ans. Chité osala anini? Naza artiste comédien. Ok. Merci. Au passe le ballon na yo. Pourquoi? Na pasoli ballon ya liboso eza pona accoutrement na ye, ya mibale eza pona taille na ye. Lolenge na ye soki nga na zal mobali na ye. Je me suis annoté la nga ba vitamine na biloko. Ba vitamine? Il faut na koma munene na ko na zabe. Na zabe nza boui. Siko nga avec skinny na boui c'est bon. Hein? Ok. Ah, bon, ça c'est bon. Donc là Pentobund. Ok, merci. Azali ba choix ya ba garçon lingaka. Non, Aza artiste. Ok. Moi, j'aime pas les artistes. Adiembeli ba artiste fort pour un beau garçon bazana ça. Il y a des mille cas artistes. Il y a des mille cas artistes. Artiste va tenter ba tout. Nandinga bien. Ok, merci. Yawa. Tozo komo na ona âge now.
Je suis Hans Lozi, j'ai 29 ans. Merci Hans. Et puis osala nini? Je suis un entrepreneur. Il y a un business nini? Je fais des petits commerces. Ok. Ongo boaka moi business na ote? Je garde ça. Ok, merci. Au passe li ballon na o, totuna pourquoi? La première raison, déjà, sa morphologie n'est pas mon goût. Et puis, le critère, c'est ananga, ça marche pas. Donc, on match pas. Tu match pas? Hein? Ouais. Ok, merci. Et bongo, Hans Azali, Bajar, Yamibal, Olingaka? Bon, âge nae, Aza 29 ans. Moi, bientôt aussi, je serai 29 ans. Donc, même âge. Non. Même âge, ici, hein? Elle élevée, c'est avec son père, alors. Peut-être. Donc, tu aimes les gens de 60 ans, peut-être. Là, tu seras à l'aise. Non, même pas. On est là quand on s'est dit, alors il y a une batata mikolo, papa mikolo. Ok. Merci. Merci. Bon, tozonga awa, tozonga na ebandeli. Toye awa. Donc, ezo kende toujours bien pour nayo. Donc, ozali na ba ballon mi balé. Sikoyo na ko pesa yo sikoyo tant otu na bango question. Question o ezali ko concerner type ya mobali yo lingo sala na ye. Tant yango ya otu na bango. Bon, premièrement, il y a tout ce qui va bota, basa bana ou bien mwana. Ok. Toye awa liboso. Tokozwa kombo na yo na ok. Donc totikalaka awa. Tokozwa kombo na yo na âge na yo. Kombo nanga Christian, j'ai 35 ans. Merci Christian. Et puis osala anini? On va fonctionner en l'état. Ok. Bon, au passuli dernière minute au simba ki ballon na yo pour moi temps. Au passuli en po anini? On a passé yango aza mwasi kotala boy. Aza ne lo moko te parmi ba critère nanga. Aza ne lo moko te. Aza na munene, aza pe na elongi ya mawa. Mwasi po zaka makila moto po chauffaka. Donc aza vraiment na chance de pananga. Eloko ata moko te. Ok. Olingi ko zongi seluko par rapport à makamba lobby? Non. Ok. Azali style ya ba garçon lingaka? Bon, je peux dire oui, mais dans la côté nae, c'est matin. Oui. Et naneni? Il y a des gens qui jarté. Naza déjà jar ya bateau. Donc déjà naza munene na simbi na été. Donc on peut encore kozwa na le bateau qui a déjà nanga parce que simba souté. C'est ça. Ok. Merci. Toya awa, tokoyi kozwa kombo na yo na âge na yo? Kombo na ngai Mignon Brian. Mignon oza Mignon Brian osala anini? Naza artiste et comédien. Ok, merci. Tomoni na batu nyonso yo oza kaka na ballon na yo. Pourquoi? Soki na bomi ballon na ngate parce que pour na respect na en tant que femme na considération. Mais nga pena lingaka baso bazalaka trop stylé. Donc pour na respect wana ya mona kokyo boma ngote. Ok. Siko otika nango tina suka. Parce que ningo tika nango bozo laksake. Toko iko continuer pour na toye ba question ezali match pour na bino mibale. L'homme propose, Dieu dispose. Donc ngai na lingaka mwasi oya mukete ya munene te o nzambo otindela nga pona vie nanga. Voilà. Ok. Peut-être ozali na mutuna moko okeki kosala ke boyebana. Moi mbangu na tan oya mukete ozana ngo. Ozana mutuna te pona ye? Bon. Na ngana lubakaka aza artiste. Ngai na ba critère mibali na ngana linga ba artiste te. Ok, merci. Donc et la qui c'est que aza Bajar na ote? Bon, eza métier na ende. J'aime pas. Ok. Donc ezolo ba kozo popé ballon na ye? Oui. Ok. Koyi kozwa kirdan comme ça au passe là ballon na ye? Merci. Ok, tozonga awa na ebandeli. Donc malheureusement ozui match te lelo bango nyonso bapasuli ballon na bango mais merci na ndenge oye lelo ba garçon to betela ye maboko. Ote maboko. Merci beaucoup na ndenge oye lelo. Merci pour tout le